Kimendingo zi courage le bananga c'est bien. Avant le bananga qui est dans l'hôpital bas salo opération vient de lire en ndaku nanga babimisa makila nanga règle isa libumu na yo après zongo yo lobi nanga. Karine soka atielaka mibali makila ya règle na ebite bénéfice nini o Karine ya profitaka era atielaka batu peut-être ba makila ngwa pe ya ba règle. C'est que côté la mutu makila règle na biloko c'est que mobali yana il faut atikala na yo libela siko mibali yango siko bakabwana kasundeni mamu kapa shipe na minichu azoka kele po ye pe azilia kuna trop ba janvier wata kutu nde ye kuta mela yango ya komela pena ya komela. Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali yo massage pe omibikeli déjà avant kimunganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesaka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesaka malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la ko bimandele ni yata yo moko pensa. A on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbeto zo sala mouvement au malade alingi. Nous fi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbeto hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Nana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya Mama Grace Mandela la pétrolière. Est-ce que Tembezali ezali te? Ponga muto apesanga mawa mingi eza siko Grace temu. C'est que Grace temu alia règle Karine. Ozo ba krasha na ye ewe sobi na ye pa na olambela ngazwi krasha nyoso tala biloko Rekene Personne va pour le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambo qui me dit ah bon j'ai des lignes mon conduit ouais this is London. This is London City. Bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bande Konanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc Baramba Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bande Konanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Bonjour, bana poto bana mokil momba, c'est votre humble serviteur Valdir Tamboué. En tout cas, toyebs toya kaso makamba olobelezali, no bebi film na film ezara toujours présente, hein, chaîne ouverte vraiment présente à Rosaranate.
na masonyo sur les carbone na kati ya communauté na biso na bike boza ebele ya rosaranate na monaki ba message ba suggestion ba remarque na tangiango butunyo en tout cas na monde bozali ko déplorer pour na comportement ya bandeko na biso bazala bongo na Maroc mai bazali ko émettre na ba réseaux sociaux en tout cas le tozan torolobelango nyonso tomeka vraiment ko tua les points sur les i en tout cas bana poto na bike bozawana na bike présence champion Caps Kapanga l'homme à la Rolls le motivateur de tous les motivés et zanga raté na ya grand prêtre firmé matoto ya mama Iguette Mulunga en tout cas na pesi bino mbote sika bozali pourquoi pas mère nanga Lisette le Wando babi restaurant ça c'est moro na kata mikili ya poto restaurant business class père nanga Placide Ebio pourquoi pas maman Lisette Lokangé maman Lisette Lokangé il faut que moi si nzambe na maman Goreti Louvezo bana poto bana mokil mobimba na yembeli bino ken pia na makizembe ya numéro na biso ya liboso banda 2021 ekoti toza la face à face na yeso ken pia na gosa la entrée na ye poto banda bo maso na biso mère na Goreti Louvezo azana zotala biso na centralisation de Paris ken pia bonjour. Ouais, bonjour Valdi Tambwe, bonjour bandeko tout bozolanda biso de partout. Na pesi na numbote na basali ya Nzambe nyonso tout mama Sideji Mampata, prophète Emmanuel Dodi, prophète Amunene, lelo to ana ba prophète te na mboko oyo. Basali ya Nzambe malonga bazate, prophète Emmanuel Dodi o asimbi charge ya ba congolais bandeko baza partout na monde. Na pesi ba mbote prophète Moïse Kabodi da basali Nzambe nyonso surtout na pesi ba mbote. Bon prophète de la nation, pesi mbote te père na yo. Pasteur Denis Lesipe na pesi ba mbote yekuta réclama déjà loba génération na bango a majorité batu batambusa makambo bien te lokoso ala ya kindoli ala ba politicien bon na pesi pe ba mbote bele. En tout cas, merci Ken Penabi que tu as annonce nangai. En tout cas, on a un message à battre belé, ba père nanga ba Jack Pombo, ba Komaki donc il va c'est belé à ressentir ba la Genève ma tonti de la part à président Regen ba Komaki donc il ba message na moniongo et belé à ressentir Ken Piana. Et puis premier nous on a bandi qu'on a somba les caraya l'internet en moka Maroc. Bon, Valdi Tambwe, merci pour la question. Nga lelo zo sexanga makasi. Nazana nga musicien te, naloba nazana nga pe star te. Mais lelo batu ba komi ko comparer nga na star. Nga komi adversaire ya star o bango ba soutenir. Au lieu ba s'occuper baza la concentrer na misala o musicien na bango zo sala. Nga na ebite soki pe na komi Nzambe parce que soki leader na bango lelo succès zate balingi ba bamba botutu wana na mutu na ngai. Leader na bino aza concentré te na makambu ya musique. Musique na yezo simba te. Est-ce que ngande na koti saka studio ayembela wera nsoni nzembo. Ya kofinga wera ya kobenga wera vieux jaloux. Depa yembela wera vieux jaloux. Musique na elala. Bande ko na ngai olia ko sala promotion artiste tellement ba argument zate. Artiste na bango succès zate. Banzemba malongo zo renier ezate. Bango bazomona po leader na bango zonga na succès événement o bango ba luka ken pia na partout o bozoa na coin bo beta bo na bo na habité biso peto sala ka ba ministère ba promotion est-ce que nga go sala promotion ya kotinda batu bokendo beta soit guitariste mo bo soit soliste mo bo soit directeur ya orchestre mo bo po ba finga kamso ba ministère biso to soutenaka. En plus, nga loba ngo lelo na Kinshasa bino bokana abiso soki to longo Kinshasa te ye afinga mboka boy. Siko bana Maroc bande ko tout bozola na Maroc. Bino pena bozo se permettre ba porter mi balé o ba memaka ba marchandise moi. Ba sala ba émission pona ko ya ko finga nga bas tinda batu ke na place bokozwa ken bobete en plus bande ko na baza ba porter soki ba memi mikumba moi na pokwa ba batie batie banini ba téléphone na bango po basala ba live moko boye ba live na bango za kolobela kombo nanga soki azalaki ata ba journaliste na ngana comprendre mais ba porter o mi balé basala ki porter na Maroc bana moko boye ba kingo c'est comme donc mito se koma minene likolo me mabasaki bazwaka mwa telefone na bango na batiaka pona ko
kopesa ba mot d'ordre obobeta ken nango azalaka mwasi na bino ken aza mwasi na bino te même leader na bino oyo bino bo défendre ye moko ayebi ke ken ni wana eza facile te ke muntu mwa bolali olamuki oye osimba ken nga osimba nga ken nayebi te nayebi ken mpe na mainyoso wana yo monyango lokola campagne mo ya déstabilisation mais eza campagne ya déstabilisation non eza badistraction bazokotisa na mitu ya bato parce que artiste et musicien soko olingi ocollabore na ye salela ye promotion ya makambo azosala sala promotion ya artiste yo kosala émission 2 heures de totie téléphone ouvert osenga bato keni fo kobeta ye keni fo kosala ye boye bongo air biso mpe tokotisa siko ozage ke non mutu nyonso mpe oyo afingaka baartiste oyo biso toosoutenir ke tobanda mpe kofuye bango na bacoin ozomona teke miziki na biso ekobeba pour rien musique ebeba pour biso tosalaka nde promotion ya baartiste bango bazotinda babanda nanu premièrement kopekisa soliste na bango oyo alandaka mingi makambo ya fali yo somona mutu moko afali afandi boye aye azoprovoke bango na provoke bango par rapport à quoi yo somona basali actualité na bango nga na ye na koti ke non tala nzembo babimisi kutu eza mabe boye na boye bandeko na biso ba ya Artidinet bautaki kotuna awat babi nzembo wana soki ya regarder wana ekenda wapi yo eyokanaka te donc toyebaka te soki suite nango ekenda ndenge nini générique na bino bauti kobimisa ekenda wapi yo so nazoyeba te nga ken mpe na nde soki bato babeti nga ale succès mbala moko leader na bino azongi na actualité wana mawa tro boyebi osala promotion te bomemaka basaki nde bomemaka boza baporter mitu na bino ye minende likolo omema biloko bomemaka biloko bozomema na Maroc nayebisiki bamema biloko kuna toni ezolakisa bongo yoka ansi pena na Maroc wana mutu avivaka bien oya bando tia telefone na ye boya bando sala ba live na ba YouTube yo somona ndeko Papi Leroy carte limitée ndeko na yo bien mutu moko entourage na ye aki osala bemiswa salite bongo eza nzala ezosala bana mai bazoluka ndenge ya kolia peut-être na YouTube bomemi basaki ki porter na mboka mopaye eza pasi soki bofanda na bino na Kinshasa nde misala ya pasi bosala te bino bo préféré kaka Congo mabe tokendo luka vili banda tokendo katisa poto na nzela Maroc tala siko misala bokiosa na Maroc ki porter bomemaka basaki ya batu siko ngande mutu na yaka komemisa bino basaki yango soki bamindela Maroc bazofuta bino bien te problème nangeza mindela Maroc so bafuta bino bien te est-ce que ngai nde mutu devisa mindela na keno ba porter ana mibale bopesa bango ba salaire muke bopesa bango wana bomba bike yo finga leader na bango butumoi baza na leader moko te o bango ba soutenaka o nga afingaka est-ce que ngai si natanga kombo ya mutu moko boya na ba émission na ngaki misi mutu tel nga lo bango eza ba effet ya ba diamba nde tindaka ba artiste musicien na ba bêtise batindaka ba soliste na bango ba fingaka batu eza ba effet ya ba diamba nde salaka keno muninga artiste asali boye yo potindi batu bakende kolobela actualité parce que nga soki na musicien fallait abeti na maître Gims ekotala nga na nini actualité netelinga na nini mutu o salaka makambo na se akuti salisaka mutu ba bêtise yo mona yango te ke okolangwa fort na tongo babande tala osalaki bwa mutu nyonso akuti esilaka baregreta makambo basalaki na se akuti siko soki na babika kombo diamba afinga leader na biso atangi na kombo na do leader na bino akoma kombo diamba do leader na bino kombo na ekoma diamba soki na lobi ba ministère msusu bazobotsa bana batu na sialo engia drink ya noir afingi ka leader na biso po mutasala yango ka leader na biso atanga kombo na do kombo bino bomona nga atanga ya leader na bino eza kombo diamba bakisisu babio finga na mama leader depuis na banda ba émission na finga ka mama ya mutu te nga singa ka soko lobi nga finga mama abino bosuka émission oken pia na finga ki mama ya mutu biso to mona na ba émission eza ebele na internet o ba finga ba parents fali o ba kufa ka soliste yana o bango ba défendre ya finga raté afinga ba parents ya mutu o mutu akufela ba parents ba finga ba parents
nga ja ya ba émission wana ke nakendo finga para mutu na sala ngote so na zala mutu na finga ba para batu nakenda tikia na ngana filmer ba na ba artiste musicien ba souffrir kuna na ngana filmer na tie botala artiste nenga sundola mwana mwasi botala condition mwana azo vivre awa ngana ko sala biloko bongo te quand même. Père nanga Pichumbo le Mbingazo à Bruxelles na big Stevie depuis Maroc otala biso Stevie Sombo leader ken piana est-ce que obora moi miso bande on a pourtant comme bande on a acte di net est-ce que ਕੋਈ communication mo malam o wa pesca balobi ke babi fali le na musique ya kongaza la wa sukali aza secret bate belé bayaka ba osise voire même babakisina combo ya artiste musicien ferré na ebito ka kyango bon nga na landi yango penate me na yo kaka masolango ndenge ezobetama omoni lelo pe na ndenga normal fali azaneti ka secret batutu ba fourmi ba ya landa ka secret place ça mais ba na raison totale na ebite image yango ko la tsanga esusu soki ndeko na biso whisky wish ya wa monter azana ngo atena landa esusu pona nazwa ndenga répondre ensemble avec whisky wish ya totalement vidéo botozonga sur na plateau. Par rapport à la rivalité nae au hasalara au mon miroir na fali poupa pourquoi faire là alors si cet album nae ya urbain pourquoi y a qui n'a pas affronter directement Fali de quoi là tout ça qu'on a fait s'il faut se le dire toute la vérité en face faire comprendre que cop n'est pas mis ça de Fali alors on a vu son moté à traîner ba fanatique émotionnel aveugle na ba jaloux ya Fali pour na rebeto dans cette autre différence moko au moins ni en général tant bazala ki bangonyo so mobimba jiba souffert de ça jibe piano jiba souffert na charisme na ba te belé ba linga été pour za ki jibe pour ba ne ko briller pour za ki yé ba te belé ba linga jibe bon problème ya Fali siko lelo ya ngo na izake ba te belé bazala ka ba fanatique ya ferité ba te belé bazala ka ne ba associé à faire les jaloux de Fali qui s'associe à faire pour bazala un ennemi commun qui est Fali. Il y a un moment de propulser la été, il y a un moment de kendara na musika te pour preuve au monde mutu nyonso ya kana rivalité na Fali c'est les mêmes personnes où va kendara ko soutenir. Donc lelo tu es comprendre que faire n'a pas de fanatique et faire est moi bien. Ba fanatique ne voilà minime à comprendre les cop na yeza Missane Fali, donc sans Fali, aujourd'hui, c'est un désert. En tout cas, c'est un désert déjà. Il y a l'émission Moro par rapport à l'émission de Salaka sur Regarde-moi. Oh, Batunion, c'est Salari Tolé, Batu Belé, mon avis sonné, tu vas diable, tout ça, l'élo, au résultat, ils ont pitoroya, tu retournes à Regarde-moi et Kenda Wapi. Où est passé Regarde-moi, et puis, Retomba, Regarde-moi, et Zanine, Toya au Solango. Je pense que la même émission Liboso, il y a l'année 2000, il y a 2020, bon, peut-être pas, mais il y a l'année 2021, émission Liboso, je pense qu'il il faut toi que ça là, nous, comptabilité, tout ça là, évaluation, il y a un zemboana, au bas de qui est extraordinaire, tout ça, au bas qui non, ils ont qui sous, donc voilà. Un mot pour te conclure par rapport. Il y a générique à faire ego là par rapport il y a Nengue à les 18 ans les alagi. Faire comprendre que Soukali n'est pas un Fali, il y a des fourmis, alors il y a Soukali n'est pas donc cela veut dire que Batunae n'est pas mukio, il n'y a pas avec les comprendre raté que la cop n'est. Il y a un moment où on a investi dans la musique, on a investi dans la brique, on a retourné dans le palais, on a investi dans la promotion, dans le belé, sans du moment on a à quel colon n'a pas dit que Moutounanga sera 10 km dans la ligne. Mais on a préparé retraite. Oui, merci vraiment de Boza, Naka Bozo Longwate, il y a Louison Drama, ma magie de Londres. Tous ceux qui sont sur la plateforme avec une piano, des vidéos, au commentaire. En tout cas, bande konangai, soki zalaki ngai nde na lobaki boye, il ngai koma polémique totale. Bande ko balobi ya solo, ndeko na biso artiste musicien zo sala solo côté. Asala ba effort. Comment yo mutu mwembo koza okobanda ko dembela muninga na ba actualité muninga na okobanda dembela otina niveau oyo. Fali asbeta bale Olandi
fali asala émission olukaka mwa point faible mo yo po leki fali abeta musique na yo concerné bino te boleki fali abeta na Maître Gims boleki kolobela mais fali aza déjà secret na bino baza na réseau fali aza secret bango baza ba fourmi bandimaka ki fourmi na bango bandeko na biso ya acti net baza na raison baza bandeko bazalaka pe netre parce que batelemelaka pe fali fali alingi abeta sala monene abetaki wana accord arena lelo pe soki batali ke mutu oyo tokumisi tolembi abimisa miziki ya malonga te akomi komifilme na studio oyo ezalaka secret entre musicien na bafanatiki bakoyeba te donc ekomi neti talaka baartiste bakomi okende osala tele-réalité tina studio vertige kaka mpo fali abimisi tokos de ezobeta bango mpe balingi bakende olakisa bato ke biso mpe towana studio toyemba tobenga bango bana baza bafumi bandeko na biso ya artiste neti baa na raison lelo pesi bango raison vraiment ken na micro non apesa raison eloko eza na raison baza na raison totalement baa na raison sikoyo toloba nini lelo parce que fali na bamusicien na ye na babiro na ye bazolobela makambo baorchestre mosusu te bazolobela batourne na bango bino fali abeta na Abidjan asali reve de rideau biso mo nde tokende obeta sikoyo plein oyo fali asalaki yana kasi bokende te nzela eza polele avion ekoya ezwa bino bokende boyela so baimage ken piana venanga edi Mustapha l'archive de Bandala azotala yo les parents de Lokeni ken piana internet tango tolongana mokena ma musique wana makambu na makambu tobandi anembala moko makambu tomwana gauche kuna boye oleki no grâce temo aza muda tula munu misapi boye na boye ozokaba makambo nyonso Valdi omoni makambo baoloba grâce temo soki batiaki misapi grâce temo soki aza lesbienne Valdi grâce temo alela bora mobile fort bon nga azoyebisa yo babiso kaka po toya baya mo botoya bandumba te nde mosusu grâce temo pene ezalaka mo bofandi boye ye moko mpe aolelaki no na besoin nango lelo bakoloba mutu nyonso tu ke alesbienne ya grâce temo na koboya yango parce que grâce temo aokaka swafa mobali pambapamba meme nga nayebi naboyaka nde makambo nazoyebisa yo grâce temo aza parmi bafille oyo penake no nzoto esalaka azala na besoin amélange nzoto nde na bajo awa ekomi kaka moto alali alamuki grâce temo boye te kote wana na kokotela petite sœur kote wana na kokotela pena petite sœur papa so olingi oyeba makambo nyonso otuni materiase oyebisa yo grâce temo alela mwana mobali na ndenge akosakana te sikoyo yo oyebisaka grâce temo makambo baoloba mpe eza ya solo lokuta mpe ezoleka to na internet lokuta eleka tro na internet oconfirme biso banake grâce temo nazoconfirme mpo nafandaka na ye moko ezalaka mpe yaya tiaki yaya pembeni toboyaka kaka masumu nazoyebisa yo ezalaka nini naboyaka kaka masumu yamo yaya tiaki yaka pembeni yo oyebi kaka ere eleki me toboyaka masumu grâce temo aza vrai chéri nzoto ne pene esalaka moto fort tata mwasa bana pesi yo mbote grâce temo malika manya lo ashuma wete mais ken pela mamozo kende mo fo mo boye toyebaka mwasi oyo ayokaka posa ya jote liboko peut-être eleka nango par hasard oki malili ye azalaka moto totika kokosela grâce temo makambo bofai nano kaka boye bocreye cliki mo boye grâce temo lesbienne tout ça bapreuve ya ki lesbienne yango eza api grâce temo tofandaka na ye tomonaka soki alingi adeplace soki mosu eleki mibali nde bayaka kozwama ajwa ye na kar azwi ye bakei non namona fi mo boye te ata ya poto ata ya Kinshasa ke no bakei na grâce temo quelque part mpo na nini kokosela mwana bato ya moke ya 19 ans makambo bongo mwana bato ya 19 ans en plus nzoto nzambe na ngai yango makambo père mo boye te ozaka petite sœur mo boye bato babwakisaka mpe badossier na bazala na raison mpo ngai ifaki nazala témoin nazo explike bino ndenge grâce temo balukaka ndenge asalaka boye tellement toboya kaka bon ken piano ya moyo bilo sikuma aussi sakana maele wana bazala petite sœur na biso eza teke tofandi kaka boye nati fia na théâtre oyo azoluka bebisa réputation ya grâce temo
ye moko asambwa mutakala na internet akenda kutu kosala ti casting ya prono so yo ya mukolo bongo mwana liboso kuta mukolo ya grâce temo ozoya ozo se permettre ça guerre na grâce temo oloba grâce temo lesbienne tout ça tel âge mwana tel âge grâce temo yo kosala jamais yo kosoa na grâce temo aza mwana grâce temo aza mwana epande kona biso ya théâtre eza biloko ya soni o ndeko na biso soki azoluka sala eza biloko ya soni tumo mpe na ngambo ya mikili ya poto kuna audio mo ezali kotambola awa nayebi te so whisky wishi ya kootela biso yango bon tozonga su na plateau père nanga pichu mbombole mbinga azoka Bruxelles Poli na zoto ayoka ba voice TV ki ba voice ki beli na ki voice ici ko donc pour moi ba kena bien réponse ya orutu kotinda ki ya suka na okaki ya ki jingi yo kana bisa papa moni yo avolo bananga Karine pour moi jusque là mambo bandi na koti sote na lobby na yo likambu te mais ndenge zo courage lo bananga c'est bien avolo bananga ki ndela l'hôpital ba sala opération via lo lira na ndako na ngaba bimisa makila na nga règle isa libumu na yo après zongo yo lobby nanga naza na nga na problème na hôtel quoi il a besoin de la vérité au lia makila na nga et na libumu na yo comme ça il peut apprendre les kambitali yote mamna yote koko takate koto kulukapeto koma to komi papa nga ko samba déjà na samba mais je crois que avant puis oya ko samba ça bien yela na makila na nga au lia na viande na ndako na nga règle na nga au lia yela na ngo na chasser yaka na chapeau na nga yaka na parfait na ya ndambo unga na piso parce que moi il poto sika wa kota bino faki ngani da senga binot prochaine c'est bon et ya prier isa ils pas mutu na kuna zo wote bande kuma ils pas mutu siko chapeau na na besoin mbongo tende mutu na kiso batinga isa combien kaka ndenge za bongo na na besoin chapeau na na besoin parfait ndambo na peine besoin makila na règle liée na viande merci bonne journée. Voilà, merci Whisky Wish et Anaïbik ensemble. Moussa Ezalego Kemalamu Yarosaranaté plutôt Maison Kitam César avec Pablo Kitambala. Mais Jelzingelez, il y avait Nanga Dadi Tiro, Baptiste Batanga, Batigol. Quel bien. Est-ce que vous voyez ça on a bien? On a Karine, on a Tinde la Moubali Maloba. Ouais, na ok voice si on a peine très bien en tout cas ça linga passé. Na osenga ndeko na biso Karine aluka nzela ya mabondeli parce que voice wana esali bien te même si lisolo yango ezalaki eza bongo vrai akobangisa baya ya ebele o balia même cheye nga esalinga somo parce que biso pe tolia ba viande trop pas Karine ba biso bunga alia pas Karine ba viande wana héritier alia pas Karine artiste mboka alia pas Karine bandeko na so ba Yves Abdallah balia pas Karine pas ne bato balia ebele koka déjà ke ngana tiaka makila na nga règle na ba viande e bangisi na ngai moko na ebite bon Karine soka tiela mibali makila ya règle na ebite bénéfice nini o Karine ya profitaka era tiela bato peut-être ba makila ngwa pa ya ba règle parce que ye moko nda témoigner yango acte mo maléfique on a ki bondoki eza acte moko mabe na sens que makila na yo otiela kango bana mibali en plus makila ya règle eza acte moko vraiment nga na sepeli nango te nga ko senga ndeko na biso la baronne avant ya koloba likambu abalolaka lolemu ne ata mwa 7 fois parce que bo eza bien te ezali kobangisa batu asa ndeko na biso ya mwasi bon na ebite kotiela mutu makila na règle c'est que kotiela mutu makila règle na biloko c'est que mobali yana il faut atikala na yo libela siko mibali yango siko bakabwana kasundeni parce que yo olobi kende basala opération ozongiselanga makila na nga o na lesaka na viande biloko na tielaka yo siko makila na yo wana o tiaka seke zalai makila moko zai na fete parce que yo tieli mobali makila no ya règle na biloko alie mais mobali ana ba umeli bo kabwani makila ngo seke vena biso edi seke azane na ya makasi te oh peut-être asimsake biloko parce que makila wana soki ezalaki na ba effet ngalo bika ya edi makila wana soki ezalaki na effet nde peut-être Karine chanja na epe mibali belete nde peut-être mibali baboyaka Karine tende Karine amsunda bengana mibali netimbwa mais na ba histoire tout ya Karine toyoka kezalaka mobali aboye
mobali aboyi siko oyebisanga siko nini ba S20 oyo nde ezalaka bato osikaka pamba bo ozanga mpa mibali baboyaka elakisi nini elakisi ke non aluka achange aluka elongi ya nzambe biso touti na bavi ya polémique koswana kosala nyonso me bavi na biso ya polémique oyo epermetaki biso te tokomisa yango neti concurrence ke nakende osimba biloko quelque part mpo naya kodomine internet mobimba biso tomema kaka makambo tosala na batv ya Kinshasa ya bapolémique toye nango na batelevizio so façon bandeko na biso ya basi bazomemela mosala oyo ya internet esalanga na mawa koyoka deja ke makila na ngai ya règle natielako na biloko seke otielango bato ebele na yo mo pe na kati kasi ngata de golela kuna kaka na ngai bongo héritier siko pe alia te fo yo olingo se limite kaka na ngai bato baza ebele peut-être na babibi kapinga pe balia yango parce que bibi pe azalaki olia kuna sikaka pa shipe na miniti oyo azoka kele mpo ye pe alia kuna tro janvier wata kutu nde ye kuta mela yango ya komela pena ya komela siko yo tie kaka ngai bongo Fredy Akimbe ebongo bamasana so ba Adam Siluzolo Karine kele ozopesa Juvenal Kibala place aza obi makambo ezobangisa na Tracy Mbelenga po Tracy alia pe kuna tro tala liste ya bato milai oyo Karine lelo voice yana ezobangisa bato Jessica Fulu pe papa ndako ya Karine ezali ndako oyo elambaka tro viande siko toloba nini ndeko na biso ya mwasi ye moko alobi clair soki aza bon ngai amsu nalia pe na moma oyo azali na règle te tonolia ba faux date siko sintiaka pasi nde moto azalaki na ye nana faux date nana vraie date mais master na ye c'est normal master na ye siko nga moto apesanga mawa mingi eza siko grâce temu c'est que grâce temu alia règle Karine de grâce temu pena nda lemba pena kolia pena biloko batia pena eza mawa mingi odoya na osenga ndeko na so Karine mokonzi landa tanzela ba église biso tokoma obata me pas prophète Emmanuel Dodi landa tanzela église ate ozalaki na seka bongo pourquoi bimisi yango na media seka munene bongo azwengo ka facile abimisi azwengo facile abimisi bato pe bayoki na miniti onga naza mal à l'aise héritier aza mal à l'aise Cynthia Kapashi aza mal à l'aise Cynthia Wadol aza mal à l'aise Pamela Kalima sikuna toyebi te soka komiboma ye Mama Blandine Mazimu mama bani bele mama Blandine Mazimu na pesi mbote Klutu Alino Mokemo London Ken mais pena koyoka maloba no ba telemena ko micro yake awa ozo makambo ne tozana mwa katikati sonde eloko condamné non nazopesa ye conseil aza petite sœur na biso nga conseil nange eza par rapport ya ba propos na ye nanga teke na finga ye déjà ya azoloba ke non nga na tielaka mobali baviando nazala tiela makila na nga règle nazala tiango na mais ya pono nga na prononcer ba mots ya zo prononcer Valdi c'est pas normal biso pe tozala basi na so na ba parler Karine ozolingo boma mabala combien si siaki jo bando banga ke msunga pe mwasi na ngape atielanga mabala combien parce que lelo nga na tuni mwasi na ga ndenga ko na yo pesi baela mwa lisolo ke no ndeza votiela pe nga eloko mobo bazala kontoski nga biloko wana kala me na boya kapo nga na boya kapena donc eza na ba fille ebele o tomonaka na mabala ba mama mabala ebele o ndenge ka tomonaka biso bajo tokendaka musala eza na ba fille o baka ko proposer bango ke mobali na yo po akima te sokola zwa mai wana ya yase tangisa yango na biloko ya teli mobali de makambo wana esalemaka na bafoye ebele siko Karine abimisi ko na poasa ke ye pe aza parmi bana basi ya bo eza normal te yango ozomona bafille mosusu bazwa mwa bazemi na pasi parce que makambo o bavi o bamene zemi ekoya na ondeni zemi ekofanda na ondeni mais peut-être on se fait quatre parts ça on ba vie na so ba moto na ngenge et dit kokata ba parti na pesa facile te yango mona na vifo ba conseiller pe bato ba signer na ba parti te ke ko signer yango te so moni muto ayelo conseil ke kota boy muto na ifo boka bwana muto so azo le conseil neti ngana senga bato tu balanda biso bokende na église ya prophète Emmanuel Dodi ozalozo bela te
luka ozala déjà contact parce que makambo yaka toyebaka te osoka mpa donc ser Pauline Lumumba apesanga baconseil ebele apesanga ken nga ser na yo Pauline Lumumba tina tonga bandako na nga tina simba bambongo na nga na yebi nganga moko te Del Joko bagu danger wana bayebi nganga te bavie Louison Mbata donc nga kopera na bato pena kisi ya mwa pasi basera na so Angel Muswahili bakizembe bakota ba place mabete tala vio bandeko na biso basi ba mene ya kobebisaka ya otiela biso ba mibali ba ata yo nako ko cité te baso o mona mwasi alambeli o biloko azwi soyi na ye abwaki azwi krasha na ye atie a mélanger surtout ngana olinga so likango ya pembeni te na olinga lisute parce que basi oto ke ndolinga libanda yebi kozaka na mwasi no na parler ye pa zo envie ngai fona kota parler wana akozo ba krasha na ye we sobi na ye pa na olambela ngazwi krasha nyoso tala biloko Reken patience écoule la référence bruxelloise Ali mère nanga Anisi tout l'américaine zela taba konso banganga ba pesa ba fi alelo yo so elamba moko yo so bokal moko boyjo Ken tenala rapose le barambo l'émission dans la tête au sarola mutumusou le barambo mutumusou en tout cas merci ba so bazwa libéro telazo Daddy Chombo bon ça pas chamou pena Kinshasa Anisi tout l'américaine c'est la ba fi ba komi pena ba condition ba komi pesa bango ke mobile na pa lingo makasi ndengo bosaka na Vela Rankoko Arafat Magizem Besser Angel Moussali Magizem en tout cas to komi na suka ya masolo mokolo mwa lelo ken pena pesa batu bambo to sonyo kwa mafort Adel Joko bagu danger vie Louison Mbata ser Pauline Lumumba en tout cas bandeko na biso basi bo conseiller bandeko na biso baso ba ko la lelo makambo ba sala biso c'est pas normal kozwa bosi na yo to sisi lelo Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Jideline Mokonzi. This is London. This is London City.